tambola mokili bandeko nanga omona makambo. Eza ba makambo mosusu toyoka kango kana ba filme. Makambo mosusu tali ka film lobi eza ka ba histoire Mais eza makambo mosusu bandeko nanga ntango komona o vivre réalité mosusu o mitu na nzambe naza ya kolala nazolota to eza réalité ezo salima bandeko nanga. Makambo asomo makambo ezo sala penza nzoto malili o nalobaka nga moko nzoto malili la famille oyo suka penza na makambo oyo suka na makambo bandeko nanga kande bayebisaka biso tokomi na temps de la fin makambo asomo makambo yo ya somo bandeko nanga liwa moko na ebite na oloba liwa ya soni liwa ya somo liwa ya pasi to makoloba ngo ndenge nini bandeko nangai yo sala pasi imaginez famille babala kiyo Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Voilà, Gavker a elibino ba masolo ya bien, Gavker a elibino ba solution ya bien, ya kitoko, ya makasi. Kande tolobaka kande tobetaka masolo na Gavker bika na yo libela. Ezalaka bongo bandeko nanga na système moko ya bien yo moko mukolo nzoto oyebi nini ezotungisaka yo ba papa surtout na ye na ba papa parce que makambo na obetela masolo lelo eza makambo moko eosala pasi yango na eko encourager ba papa soki ozomi yoka bien te na nzoto moni kolemba lemba mwasi akomi ko réclamer nyonso akomi koloba papa ekozala malamu benga Gavker asunga yo kote mosusu ba mama omoni keno yo moko na kote na yo kibo mwasi kandenge tozalaka biso basi oza lisusu bien te ekozala malamu benga Gavker nalobaka toujours et encore que non la santé n'a pas de prix la santé n'a pas de prix oroti kolata oroti kosala ba voyage kili mais soki nzoto na yo eza bien te bandeko nanga ezalaka kaka pasi pemawa Gavker azawana pona kosunga batu nyonso ezala basi ezala mibali ezala mikolo ezala bana mike Gavker azalaka wana pona kosunga biso nyonso. Salut chers boutures, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers bouchous, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na meme libino bandeko nanga makambo moko ya somo, makambo moko ya pasi, makambo moko ezo lelisa. Na ebite na loba ya soni parce que na moni réaction bandeko na biso ba congolais balobi makambo eza makambo ya soni, ezata makambo ya pasi te na ebite. Makambo ya mwasi, mwasi azobima mwasi ya libala, bando bima na mibali misusu.
sikoyo lelo oyo kande balobaka 99% ezalaka ya moyibi mais pourcentage moko kaka ezalaka somo sikoyo na suka kaka. Imagine mobala ayebi na tiki mwasi na ndako nzoka mwasi yake na ye bamakambu na ye na bamakambu na ye wana nde place mwasi yake kokufa. La famille makambu eza milai avant na kota na mwa makambu wana ekozala bien penza makasi na ya kosensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka bémission ya sika batu ya sika pe bakotaka yango na eko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu yaba Linda. Bambote nanga na yemoko Madame Gracia Mpoyi yaba Gracia. Bambote na yemoko Mama Lucy Pitu. Pitu yaba Lisi. Mama moko kitoko wapi. Msala nzambe ya tongo makasi. Ye penza na ba conseil matakita. Bambote na Mama Eugenie Zemanga. Voilà. Kane na obeta masolo la famille photo bomona na coin wana ezande mobali kolo mwasi eza makangu te mobali oya bala ndeko na biso na kombo ya Fallon nde kombo ya mwasi oyo banungu oyo toyoki biso nyonso tolanda video ndenge akufaki penza siko wana penza nde mobali na ye oya bala ye bandeko nanga. Tala papa moko très gentil, mobali moko mbinga, mobali moko aza présentable. Kutu tuki otali ye papa wana na Fallon nango, otali penza couple moko kitoko. Couple penza moko kitoko mais makambo yo bandeko nanga eosalaka pasi pe mawa. Histoire ezande nini ebele abatu baolobaka mama Étoiline yo kota kaka yo lingaka koloba mingi kota. Kasina histoire la famille. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation avant la kota na histoire ango bamapango yango yo to somba bamapango la famille $350 ya pamba osombi mwa lupango kolata oui ba voyage oui ba kolia oui mais to tiaka na mutu pona osombela ka bana na biso bamapango eza ko assurer surtout avenir ya bana na biso na ndenge moko ya bien. $350 ya pamba na système moko kaka ya tokos makasi. Voilà. Tozonga na makambo na biso kande na obeta masolo. Histoire eza ndenge nini? Ndeko na biso ya mwasi oya auti kotika biso plutôt kombo na ye Fallon. Abala na kina mobali na ye azalaka policier ya mboka na biso Congo.
siko ando vanda na kanka ndenge ezala kaka ya ba policier nde place abando vanda mobali na ya aza muluba mwasi pe muluba ka ndenge ezalaka mobali okendaka musala nzoka ye mwasi atali kipembe na ye atali forme taille na ye alobi ngana za mwasi nzambe. C'est ainsi que quand ndenge ezalaka boyebi eza na mibali mosusu ata soki ayebi ke mwasi wana azalaka mwasi ya libala omona mobali mosusu akomi kolanda yo akomi kolinga yo tango azolinga yo wana eza te ke no azolinga yo penza ya solo a honore yo parce que ayebi ke oza na ndako ya libala mobali oyo abala yo ahonora yo deja mais mibali ya bongo bayaka po kaka na koya kosambwisa yo bayaka bandeko nanga aza na mwa intérêt moko boye oyo azoluka na vie na yo. C'est ainsi que garçon moko a quartier ka ndenge bazalaka ale garçon wana akomi kolinga pe Fallon. Fallon na côté na ya atali beauté atali forme alobi nga mwasi nzambe moyena boya ezate mobali nanga kuto akendaka misala mosusu akoya aza na ya kolemba makambo mosusu mobali akoka te aza ya kolemba matakita. C'est ainsi que ndeko na biso Fallon akomaki kobima na garçon wana bata o nyonso ye Fallon na garçon wana babimaka eloko esalemaka te bandeko nanga ka ndenge balobaka eza bamakambo mosusu okosala ngo okosala mais jour moko ezaka jour moko. C'est ainsi que mobali déjà abandaki kosuspecte abando suspecte mwasi mais ayebaki te eza nana bimaka na mwasi nanga mobali abando suspecte bon bino moko boyebi epa ya baluba chibawe ezangaka te nzolo abakisi wana ezalaka somo bandeko na ngai. C'est ainsi que ya tour oyo na nzambe likolo en tout cas bandeko na nga kosala keno ka ndenge bakendaka bakena bango na ba place na bango moyen na tanga kombo wana ezate parce que zana ba momo susu na YouTube ba permettra ka biso tolo bango te bake bafuti na kofuta chambre na bango ka ndenge bafutaka bakoti tango ka bakoti babandima makambu na bango bandeko nanga bo excuse moyen na loba makambu nyonso ezate talaka émission na biso ti na bana batala kango sikoto babandima makambu na bango ka ndenge baobanda nde place Fallon azokende kosala nini kokufa nde place mobala azokende kosala nini kokufa bango nyonso mibale bakufi. C'est ainsi que gérant ya place wana akomi koganga nini ezoleka kobengisa batu nde ba Croix Rouge bayaki nde baye kobengana na ba mosusu bazaki na ba chambre mosusu nde baye kobimisa babibembe na bango. Imagine soni liwa moko ya soni bandeko nanga ndenge ndeko na biso mwasi o Fallon mwasi nzambe akufi yango bandeko nanga ka ndenge boyebi chez Étoile Nines TV eza chaîne moko ya bana nzambe na yaka toujours na ba conseil s'il vous plaît ba mama na bandana na ba mama parce que moni ba habitude oyo na tokomi komona ngo ebele surtout ba biso to sala ka ba émission totiaka ba numéro ba téléphone la famille kan ndenge na tiaka numéro ya téléphone bongo na zwaka ba appel na ba message pas possible ba complainte na côté ya ba papa ba complainte na côté ya ba mama ezalaka ebele ba mama s'il vous plaît tango tobalanaka pour le meilleur et pour le pire ezala ba papa mosusu omona olamukaka na tongo 5 heures aza debout akendo lukela yo lipa alukela yo soki mwa musuni ya soso alukela yo soki mwa nini tango akoya na poko aza ya kolemba eza makambo mosusu peut-être papa bando sala kala aokoka lisusu kosala te pourquoi aza na ba stress ebele aza na musala o il faut asala siko lelo tokomi basi mosusu bakomi ka na posa nzoto mwasi nde asungaka mobali soki omoni mobali na yo ke azolemba mosusu azobela za na hémorroïde mosusu musala mobali na yo azosala eza ya makasi ezolembisa ye sikoyo yo yaka oyo epole mobali na yo est-ce que boyebi ke na kilelo oyo eza na basi mosusu balingaka kosala te nga naza mwasi ya libala naza mwasi ya ndako musala na nga eza kobota kobokola bana na kokendo sala te mais na mutu na yo ozotiaka na makanisi na yo keno ndenge eza boye mobali na nga azokendaka tongo il faut azonga na musala mosusu aya kosala lisusu na musala mosusu ka ndenge boyebi ba mama na ba papa mais ça n'a pas de sens eza bien te to epolaka mibali
oepole penza mobali yo pe kendo luka parce que soki yo ozo sala côté mosusu pe mobala osala pe makasi te aozala pe na makasi pona yo ezalaka bongo. Ba mama to bipesa respect surtout basi ya mabala biloko oyo bato ebele balobi o baluba nde bazalaka na ba makambo oyo o baluba mataki te ezaka baluba te makambo bandeko na nga na mona yango na Katanga précisément na Lubumbashi. Eza na ndeko moko ya mwasi abalaki papa moko mukolo. Pourquoi? Parce que papa wana azalaki na bambongo. Sikoyo ye abala mariage femme légitime mais akomi kobima na ba jeune garçon ya quartier. Bazo yebisaka papa wana azondimaka te jusqu'à ce que papa wana kendo mona mama moko alobi mama nga na lingika na mona na miso nanga. Kandenge mwasi akosaka mobali ona ke wenze kosomba biloko akolia. Mobali alobi pas de problème. Ake nzoka ke pa ya mobali. Tango ake basali makambo na bango basili sisiko kasi mobali bima. Mobali azokoka te. Bandeko nanga ezalaki somo. Il fallait ba chaîne mosusu ekendo filmer. Ezalaki somo mwasi akomi kolela imaginer batu nyonso ya quartier ba eko bengisa mobali alobi nazana eloko akosala te bakozala koleka ndenge bazaboyi. Il faut kana kendo benga mama wana yende efo ya kosala ba makambo na ye pour que ba panzana. Bandeko nanga ezalaki soni. Basi ya mabala s'il vous plaît to mi pesa respect. Soki ozana ndako ya libala, omoni keno yo na mobali na yo ezo simba ka lisusu te. Ezala malamu yebisa mobali. Ke papa ndenge eza boyinga na za lisusu na bolingo na yo te, toka bwana. Bo divorcer na bino lelo to mona bato ebele bazo divorcer. Tango pe boko divorcer ka ndenge ezalaka na système moko ya bien. Divorce na bino esili ekomi officiel wana bandiki ndumba na yo ezalaka bongo eza te kozana ndako libala obimaka na mobali oyo obimaka conseil nino kopesa bana ozo bokola bandeko nanga posa nzoto tia yango na mutu na makanisi na yo lie otia nzambe otia Saint Esprit na mutu otia Saint Esprit na makanisi yo ozo tia posa nzoto e omemela yo na liwa kande bomoni falo na kufi bongo e omemela yo pe na liwa makambo yo e ya kote ya bandeko na biso surtout ba congolais e ya kote ya biso ba mama s'il vous plaît na ba mama biso ya kala tomona ba biloko oyo te mais génération oyo bandeko nanga ekomi ebele mosu tokomi koyoka na soni omona mwasi moko yebi neti moko femme moko na yebi penza na yebi ki azalaka na ndako libala azana mobali na ye mais naye kokuta ye na makangu na ye façon azo sabola mobali na ye bandeko nanga na vanda ki na lobi nzambe na yebisa mwasi oyo keno oza mwasi ya libala to eza nini na yoki kakanda na leki bandeko nanga e osala pasi s'il vous plaît basi ya mabala to mi pesa respect omoni mobali oyo albali yo a honore yo eza mobali alinga yo ozalaki pa na bino mibale ebele babando olanda yo me babalaki yo te bahonora yo te babimisa bambongo na bango te pesa respect na mobali oyo ahonora yo ata soki asilisaki dot na yo te ata soki ezalaki kaka predot parce que ezanga mibali mosusu akobimisaka mbongo na ye te mpona kokende obala mwasi mais soki omoni mobali abimisi ya ye mbongo ya mutoki na ye ata kaka predot ya $100 ya pamba lobi nasala nini epa ya mwasi na bala mwasi wana aza na bolingo aza na considération respectaka pe yo pe na kote na yo respecte pe mobali wana na mabala nyonso makambo bandeko nanga ezalaka moni mibali oyo bamakango ya libanda bakozwa yo na considération lelo mais bovanda kasi ndako moko nde bakolakisa yo Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya baterrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku baterrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali baterrain oyo ezali na problème ata moko te andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision baterrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba
na 350 $, ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.